maman Eliane Mitou. Elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyonso tout. Tout on s'en soutient. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, na ba yé et comme le roi VIP. Et tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, il y a un nouveau bal. Il y a un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Il y a un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, so qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire église. Maman, ni toi, ça. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Mitou, service traiteur, la providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariages, anniversaire, faites appel à maman Eliane Mitou. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Maman Eliane Mitou a mis la barre très haute. Bonjour, mbote mingi na bino site ba bolinga maman Eliane Mitou na pesi na ba mbote ba ebwe abarizenu malukai moyo pona bandeko na ba tetela ba bindenge nini yozolo bakaka moyo zolo bate moyo boni bandeko na boza bien kimi ezali wabino maman Eliane ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali na ba toujours kola mkeza habitude te kola les volonté kola mkeza ne grâce à Nzambe. Nzamba sali biso ngulu to mona na tongo alelo to lobi merci na Nzambe mokeli na nyonso to pesi Nzambe tata merci beaucoup. Voilà. Na le baso za mutakanda kotala ngate po sepana na ngate. C'est pour ça fanatique révolté kotala ngate po sepana na ngate. So za mutaketo kotala ngate oza mutamotema bololo likundu kotala ngate po ou sepana na ngate. Et si c'est votre deuxième maman Eliane, tout le monde va te beaucoup mais comme ninga, ne vous teki ba émission na celle qui vient beaucoup mais même tu me connais au monde na penzate pourquoi? Avec ça au monde na penzate, c'est question qui na za rappel na musala. Boyebi ki la période on na zala mingi très occupé na service traiteur la providence. Service traiteur la providence on les a gagné pe na ngai. Boyebi ki maman Eliane tout alonga nzala. Boyebi ki nzambe tango apesaka muto kokanga zala kate. Nzambe soko fungolo le porte. Moutako kende komeka kanga mais moya kanga ezate pona nini parce que li pamboli utaka pa nzambe moto mokili azaka na pouvoir ya kanga ngote mais bato basala la kodia basala kodia 3 ans na moto yo 4 ans na moto 5 parce que bato basala ba kodia peza ba embody parce que niti biso boto sala kodia te to sala kaka Nzambe na bomoy yangai moteme komaya yo molinga minanga Oya tango nyoso na mikabina yo moninga malamu yo pesa kabo moy na baye bazala Nzambe yo bolingo Nzambe nanga na ye pai wana yembeli bato balinganga ba vrai on a bien ma famille du cœur bato batala ngana benga kabino ma famille du cœur parce que boza deuxième famille tande bolinganga na pema ki moki parce que service traiteur Nikolo yo on n'a pas molé à Nzambe tata on fallait jali ya bo mona pema moki mais na moni bato ba benginga ba bisa na Eliane Mitou
omoni kuna te vie bombasi zeka yoka balobela tika nzela yango. Félicitations na papa Jossard balobi abali jeune fille moi 35 ans ngabi bon to pese ba félicitations wana ka bato hein ndenge nini na proponi pour le mariage au monité nyoka longa bali félicitations na papa Jossard ndenge abali likona balobi o abali fille moi 35 ans le quoi fait na ki moi c'est mututé le quoi azalaki na yepe kosala na orchestre na été le quoi azalaki na yepe azuye kaka place azoli ayeko la kisabiso ye to pese kaka félicitations elongo na wana oh oza sango tena bisango nini bino bozaka bato basango oh na chango hein on a bisa no flash émission ko ya après ozaka flash to yo kango nani batindeli nga voice oyo hein voice oyo batindeli ngai to kana voice oyo Toyoka voice batindeli nga voice. Nous allons les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que ce qu'on a dit, il faut ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Oh! Du conjoint. To bandela. Que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. To bandela ngo nanu hein? Oyo ka bato sungu se mutu batindeli ngai. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que ce qu'on a dit, il faut ça à 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Bon. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Donc, le message est passé. Balobi te soko linga ki mutu. Et que mutu anaza sona bon moite, il faut ça la 5 ans. Balobi te soko linga ki mutu. Flash. Émission et roya on les a flash. Et après on a dit que non, je suis bien là. Je suis là par la grâce de Dieu. Nzamba bolingo azobatela. Donc, il t'a sous les ronds après-midi, ou bien pelobi, tu la ba émission. Si on a tout ça, il faut na paiement, na permission nous autres. Si on a permission nous autres, pour na saline na zongeli makambo à YouTube parce que ça veut dire il y a des antennes penanga. Pour qu'il y ait internet, pour qu'il y ait YouTube, ou bien na kotala, ndenge musala, tu peux ba mariage témoin. Oui, ngaso ki na sali et mon anaka. Na bata misa bifete, o bife moko bo kaka itenya bifete quelque part bata maki. Non. So moni mutasa eloko abombi alinge banate seki ezalaki mabe ya mwa lingi emona na te so moni mutu asali eloko abombi Alex asali kote mondambo kote musa Alex te seki ezalaki mabe mais ce qui eloko ya kitoko utaka na fierté osani ya kolakisa ngo ke musala nanga yango oyo ndenge nga mo traité guide na bango na salaka
ya ba moki ta on asalaka na ekolakisa bino na moi apoza na projet olobi ke lobi nzamba ba bolingo ya absolument témoignage nzamba bien oh là là oh là oh là oh là nzamba bien moko na bisi bino nzamba za bien nzamba malamu olamu elekebele elekebele wow nzamba malamu oyebi ke nasali mariage oyo nazobisa bino natombo leboko na nga likolo leboko na nga mobali azotémoigner na kombo ya nzambe tata nasali mariage samedi dimanche à 18h client moyen kosala contrat awabala kaka dans un mois. Ah mais Eliane, j'ai beaucoup tardé pour trouver un bon traiteur. On a fait des visites, mais mon thème c'est 4 kilos. Mais là, j'ai participé dans ces mariages-là parce que j'ai invité. Habitant au Nathalie, Nalié. Oh, non. Maman n'y trouve rien. Dans la Bible, on appelle Nzambe. Merci. Nzamba malamu. Nzamba za malamu. Dans un mois, kaka. Libala musique no salama. La mariage au na hoto sala le 31 août. Le 1er septembre. Aïe, c'est la contrat na ye. On se dit que Nzambe aza malamu. Tanga pesaka. Mutabotolaka. Azalate. Ce qui pas fongoli. Et le bin ngata mona ki abina beti satan likofi Nzambe na beti satan likofi. Nzambe na beti satan likofi 3 fois. Mona moni Satan. Ana pouvoir kola ba na yo te Nzambe na ngai. Satan ana pouvoir tel kola ba na yo Nzambe. Nzambe go confondre banguna. Nzambe go confondre banguna na biso. Ola mami il entam tout né. La. Donc juste pour vous dire que c'est un flash. On a un copain. Tu dois avoir mardi, on a un copain. Donc on s'est dit à tout à l'heure. J'arrive. Nazoya. Zamatika banete. Nazoya. Nzambe ngabanaye. Tika banete. Bozu flash. Oh, nyoka longa bale. Atolinga ki mutu, okozela 50. À tout à l'heure.